Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebela te tolia bongo ndumba zwi permis papa Lupanga beli liboma mibalo oyo bakabaka te suka batikalaka bango moko ndaka na meli ngando nia wakangi balo ngawa na mbwa rouge engunduka kamia munene lala ebela te tokolia bongo ata botie elongi ya mawa bokolia te niekesenga wana engunduka kamio ya munene zo batuni ye lala niekese ekendaka bongo merci keba nyoka akoswa biso zo batuni ye lala ndumba sombi tere papa Lupanga matiseli ndaku lala ebela te bokolia bongo bolelo sona ndonge bana mama na pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth ezala na bino wo bana mama tolandi concert ndeko na biso nani papa na Keina ndenge betaki bino nyonso bomoni mutu na mutu azwi oyo amoni mutu mpe amoni bato basali bakritike na bandenge na bango mutu na mutu azosala kritike na eloko parce que eloko soki ebimi mutu na mutu asala kritike na ndenge na ye ezala eloko akofinga te otoswana te te ye asali kritike ndenge amoni yo mpe soki okosala kritike na ndenge na parce que ekendaka bongo ote boye te kritike ekendaka bongo mosusu ebongi mosusu ekendaka nango kaka bongo echangea te na sens wana oteba te eloko bakritikaka seke baka na besoin nango ebonga mutu nyonso oyo ayebi eloko bakritikaka ete eloko sala seke bato baa na susi eloko wana ebonga lala ebela te lelo bokolia yango bongo ata otiene elongi ya mama bokolia te ekendaka bongo bana mama papa na kena uto beta na Stade de France te abeti ba stade mibale ndeko na biso fere gola bango bayaka mobondo wana abeti na reine otokotaki mais siko ndiri bino bongo bana osa comparaison ya ye na ya papa na Keina ba wario bozo makambo susu pe ose ese sili nango eloko ngo pese leki nango to loba kaka na lobi eloko bino boningo sala concurrence botala nde siko ndenge nini biso botala esika bino bobeti eloko nini oyo ezalaki mbilinga po bobongisa mbala nsima botika kotia comparaison na nini na ferigo ezata na nzela te parce que bino boza na mutu na mutu ana saison na ye yo za na papa Keina za na saison ya bana ya nini ya paka akosunga bana pona na bana classe pona ngai nani fere gola nani azali nini tondolo akosunga ba mama zeni mutu na mutu aza na ngai na il faut bogere ngai na binote siko mabe nini nga mutu akoyina nga jima fu siko bino eloko bino nani mobeti ya munene bosuko kopesa ngote ye mutu abeti ya munene te mindiri ni bino soninga siko bobanda kopea comparaison kuna eloko wana nyonso ezolinga bozokima nde makambo oyo bomonaki nga alingi natuna kaka nga namoni concert ndenge eleki biso nyonso tomoni me nga asali ya leo na tali yango malamu ya eza te kritiki te me namoni papa Keina yemi banzema mibima te azokataka bandambo systeme ya nini nde ba contrat balobaki na ye na nini kuna ke ebeta mabongo ngapi na yebi te naye kosala su constant moko bamisicien babimi na visibilité ezalaki te parce que concert yaya concert oyo bino bobeti il fallait bobimisa mpe bamisicien nyonso bato nyonso na visibilité na sens ndenge bato baotuna ote abwaka te parce que banzembo mosusu oyo biso banda kosatendre wana oyo akala wana banzembo papa Keina yebaka il fallait sikoyo yeba na bato mosusu wana basala bavokali na bango est-ce que botali vocal ya nani ya musicien nini ebimi kuna
La 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 la. Ya José Makila mboka eza ya koyindawa. To swana te eza siko analyse mikolo. Botalela ngai banda papa ekena betaki samedi dimanche. Boyebisanga vocal nani obino boyokaki. Wana déjà tozotala déjà ba derrière ça parce que ndi ne beti kitoko na lobi mais total ba erreur déjà Cécile to bongi pomba la sima to bongis erreur ezaki wana obimisi ba invité mingi par rapport ya musique par rapport ya ba nani no ba musicien na visibilité bimi pa ba nani ba invité par rapport ya ba musicien na yo défaut déjà wana. Parce que yondo zaki fuba ba musicien fallait siko baza na visibilité mingi parce que wana boso yemba ba nzembo na bino nyonso wana ba vocal peso sala et salamité. Et salamité soki botali eloko na oloba et ça te pour na critique botala ngo malamu. Botali eloko wana pi malamu. Na yeko loba so eloko yo. Na so comprendre te eloko va papa kena na yebiti obi ke na vandi na ti siko na so comprendre te. Est-ce que papa na kena bitaka na saiko? Na yebiti bo limbisa bataka. Na so na be obi ke na so mona ngo clarté. Est-ce que papa na saiko abita papa na kena bitaka na saiko otanga nongwa ki na nini na kibinda koi? Parce que kibinda koi on peut lisusu dudu pe na moni ayete. Ba bia ayete parce que bilamane ba sisa iko tonga te. La 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 la. Liki songo mboma ekendaka bongo babi bilamba basisa kotonga te nga tango na moni abeti des chansons nga bia papa kena pesi abeti se des chansons abeti siki binako des chansons parce que ba référence esika utaka ya poya yango na ngina tuna yam susu na lobi mabe bolimbisanga est-ce que papa na kena ndinga sabo alikaka na saikote abitaka miso na saikote botala na malamu to ya mso azalaki nani atala kukuna to atika abanoko kota ayaki kuna ko sala test to abanoko ko yakuna na biso to lali ya ko sala répétition na yebite est-ce que zalaki avant quartier la te ou ezaki après quartier la botala nano bien parce que tant on a moni zaiko vienyo kalongo na sol ya mso lo bo petit na ngalo bananga bonte na sol bande likambo zaiko na lo ba komono te yaya yamso ukanisi yomso petio azolinga TV koto wana kubanga note na mankete na ela lobi pe loka mabete na so sala constant oyo ngana moni analyse nanga na lobi te yamsubu nga zoloba zaiko parce que na moni zaiko abeti des chansons nga mo tiko na so tuna na benga ba suleka kwa mutazo ya bate ba idi ba diata ba po ba o ba nani ba fisto koloke bango ba surtout kutu nani Pierrot itel a benga tala te 24/24 surtout papi busi na mwono aleka kangawa homme sel kote nyoso milai akena rosili selango na nini kuna na mboko nini sarcel la la lulala ebele bela te to kolia bongo ata botie longia mabokolia même dilaso ba pesi ba numéro mutu moko ayambi ngate ngabia c'est que loko yo na moni lokola papa Keina abetaka na zaiko ndenge na mo parce que na bato na osomo na bato nyoso na zo benga papi nani papi mboma ngabi na benga na mboma ski aso lingo yambanga pete ngabi ote na sa place ngabi parce que papi mboma mso mboma sipi akoko yeba na tune na papi mboma est-ce que papa na Keina betaka na zaiko ya msupe ko bosa na ya msu ngala bi bunga beta ngo na mbula avant kota na epa na quartier la teo to après quartier la te na so yeba pete na so yeba te soka betaka na moment nini wana eloko busula ningi na tuna kaka na ndenge ya nini parce que papa Keina lobaki ke nini ozo beta c'est-à-dire on est ça universel non eza universel te eza particulier parce que bato bengi eza ka bato ba particulier nga biso to koti nga na koti te noko ba Keina ipupa na noko ba kilia est-ce que ça c'est universel te parce que bato bele ba koti wana te yo ba ki eza pona mutu no ça universel te eza ki particulier obosa na ki la la la
Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na grâce à Ponde ekendaka bongo famille ponderese na sens wana biso siko nyonso tokoti te bato nyonso bakoti te eza so universel te ekomi particulier na sens wana ngai naye kotala navandi lisusu na ngai natuna bana mama boyoka papa akeina eloko oyo obetaki wana parce que yo outa na quartier latin kibinda koye nazaiko parce que nazoyeba te soki bolekaka nazoyeba te ti sikoyo nabi papa akeina bagénération na bino nyonso toloba bango nyonso wana baza kaka mabe baza contre succès na yo to baza contre makambo nosala papa ata mutu moko ya quartier lati bagénération na bino mutu moko aye te makambo na nga na baninga bongo te papa akende eloko ezoboma bino kuna kijeunesse eza makasi bozala kijeunesse tro na mwa jalousie moko eza bo mpo mwa bofungola terrain eza te eloko ezoboma nde kote wana yango wana bolingi kaka mwa reste atali parce que eloko stade oyo olinga kobeta papa kena soko ofungolaki moto bato nyonso baya olinga komona wana siko obengisi neti bavie na biso banyoka nongo banani wana mpo siko opesa nani vie na yo mopao consolateur de cœur brisé ka opesa ye pasi te babosanaka esika owuta te omoni leloko obetaki papa kena eza nango te mosu naka jaloux na yo oza nde na bamauvais conseil parce que eloko wana soki ebetaki obengi bato nyonso wana na bagénération na bino wana baye kokota mboka elingaki kufa parce que bino kuna eza mwa nzoka eloko wana bino bobaki na biso babie esilaki bongo babie ndenge miso ekobie namoni bamiso bazodeklare oyo bapesi biso babiye te bani nakalisi kutu naokanisa bato bakufi te yaya ebele babiye ezalaki nango wana misuku te etikali seke balingaki balingi na bango kopesa bino te omoni eloko so balingi kopesa bino te moto alingi te natangi koma olobo te nga kasi kutu ya misu nde bato bazo mwana bungi awa oto mwana batie babomeli biso mwana congolais awa mpo nozomona kaka likambo naolandaka awo te noko simo nani babiyebi invitation boye nini te nga biseke baboyi na bango kopesa bino babiye etondi kuna ebele mpa edi badi ata etondi ebele kuna na bainvitation lobaka alingaki na ete babiye moto ekiteki nango ekomi ba 35 ba 25 ekiteki vraiment nyonso na mal organisation parce que eloko wana so bosalaki yango bien omoni ka nde boza kote bureau bofonde sous bureau mosusu parce que eloko nde kozala kaka babona omona badefo kaka papa na keina omoni eloko oyo yo kokende na bureau te bureau basaka na makambo ayebaka makambo na evolution papa ekende eloko tolingi tokende soki tobeti boye ebima bien te malamu tosala yango boye yaya bolinga boresi na 100%. Des rêves qui sont visibles. Ce qui est invisible, tout le monde, mais ça visible là tout. Conseil rebête minango, mais en ligne de manoko s'attendre. Visibilité monanité. Papa Kena. Ba ninga no bouta na bango na quartier là te. Ata muntu moko. Ti. C'est na no baba munyo so na ba sa raconte succès na yo. To ba kana ato kobenga mopao te ifalo benga bandeko na yo papa Kena vie eza na makambo ebele tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent mpe brillaka ya mosusu na elobi mabe bolimbisa ngai oza na bamauvais conseiller nga nde nga nayebi nzoka papa na Kena obetaka no mpe na zaiko yango wana ko yango wana na yo comprendre que yango no beta ki de opi ba beta de chanson wana nyonso wana kapona ba beta vie motema te osolo li kitoko te yaya osolo li kitoko te il prête attention moko ngana kika musika te ba papi mboma bazalaki ba papi mboma banani ya mso obenga na ti lokolete ya mso pona bokatela kasa ya manga na yebite ba papi mboma bazawana ba makitabo banani boko sala pe nini moko boye nini ya express wana soki nini ba poser ta ba question
eloko munene ndengwa eleki tabongo te bato bana mama eloko ne nga koleka bo basalelo bakesu babengiso nde baninga basalaka banati lokole bapapi mboma na bayeka lokwa bapaya bamboma ski wana bakopose mpe bakesu babino tebo seke oyebaki eloko ya miso te o soki nabengisi bango boye baya kopose basekre kobima ya miso bakopose te il faut wana nyonso eza mpe bien ezokota na kati ya nini na yo ekota na seve ezovimba ete papa kena alobaki boye asalaki boye nani nyonso nelekaka bongo obengisi mutu te ata te esanze conseil ngo pese eleki nango totikali kaka koloba mpona koyebi soki berere ozalaki nango conseil wana soki bovandisaki yango bien eyaki loki panza mboka ti elingo kopanza mboka niveau bokomelaki organisation eza bien de visibilité surtout bate nzoka papa na kena abetani mpe na zaiko abeti nango na momanye nango nzi est-ce que avant akota quartier la te utanga utiki bindako obike ti siko bana mama nazoyeba te nzoka papa na kena abeta mpe na zaiko contrôle yaki makasi te eloko moko esalamaki te organisation vraiment côté wana vraiment bozwaki organisation ezalaki vraiment eloko wana so bobetaki yango kaka bien elingo osala makasi parce que organisation esala te parce que mutu nyonso azalaki course au pouvoir ngati lelo obike na tali bunga na bato nyonso nazobenga mutu moko na bapriorité oyo abenga nga 24 si 24 azobenga seke likambo eza ya solo seke nga namoni papa na kina lekaka mpe abetaka ya mosuku na to abwakaka bakrito nini na zaiko ndenge nga nazomo po mutu moko abokobenga ngaza mutu moko azolingonya batelefone te baninga na bino eloko wana obaki eza universel te po biso mosusu toye te baninga no mosusu baye te eza universel te ekomi particulier parce que so eki universel mbeli bato nyonso baye otrie bato eloko monene ndenge wana vraiment oyo eketikala kombo mpona yo bato misusu baya te ozomonaki c'est que toujours il y a des problèmes, c'est qu'il y a des rancines partout chez vous kuna pana bino mutu na mutu azoluka kuso pouvoir na oboye te eloko ngeza ini ngana tuni kaka papa keina ndinga nazozongela c'est que yo betaka na zaiko te to ya msoke nini avoko ta epa na quartier la to bandaka kuna te to après quoi on dit tisi ko nazoyeba te babina nga noko simo abetaka na zaiko bino mutu boyebi yango va bo soki na lobi mabe bolibisa parce que nga nazotuna est-ce que papa na keina betaka na zaiko te to abokaka ba krito nini obike tisi koyo question si question na sanso so na lobi mabe bolibisa ba bato nyonso bakimi nga na te fo bazoyamba te seke na moni likambo wana eza ya so na papi buzo alekaka aza molai lokola nini basinga telefone akendaka ya mosusu nini papi buzi mosengo ye wana mobala molai kote nyonso milai akenda kosisa mabanzo na ye kuna na nini kuna na sanse na ye bazoyamba te seke ekomi suspect ntango natali yango kangabi awa mabe eza deja boyebisa ngai kaka soki na kosi musicien nini abimi na visibilité kuna ezalaki kaka sikoyo bainvite baleki bamusicien na visibilité te ozokata banzembo oyo vuma oyo ya solo tika bavokal oyo ngazi oyo na banda kosatande bavokal oyo na bakozela bana mama nayoki yango te natinga bia concert ebeti te bavokal onga na koyebisa oyo na banoko banzembo wana na ozela yayaka zero libungu tulo ye ngapi voka nango pesa yaya banzembo na banda kozela bana mama na okosa bino te eyete na moni ta voka na moto te nazalaki pe wana bango nyonso me voka na banzembo ngo eza te beta banzembo bozokataka banzembo mekemi
na ba misusu pesi bango ba mibale te kibinda ko na yebi po te kuna asa bana drogue beta mibale mais dudu ayete bilamba na yesile ki kotonga te avai na ayene tambala sima na 2060 ko beta la lulala tekele bumba ekendaka bongo zoba tuni la lulala ebele te Gabriel batu basala mwa fierté ya théâtre ya biso na Kinshasa kuna ato tie longia mawa Gabriel okolia te zoba tuni keba nyoka oswa biso ndakala melingando ekenda bongo la niekese bana mama ekenda bongo mabela muta kobanda malamu muta kobanda o ngana lobika yango na tuni kaka po modeli nde na moneli ondiri papa kena betaka na zaiko biso toyebaka te ya musuto nakobeta pe mona pe ya kuzu ngazomona ezaki tanga longo na kibinda ko avant kende po to zaiko mute memaka ye ekozala est-ce que zaiko mema ye na poto te kimso koza pe zaiko memaka ye memaka na jeta po batu nyonso na bengi na telefone ba oyamba te te zaiko memaka ye butu malamu